Ndeko Eliezer, mwana kolo lupango, magazine tokoni wapi, 18 boy. Kotanga na pasi tokoni wapi, Koluya na pasi tokoni wapi, Nisaweza tokoni wapi, Pepe Kongole tokoni wapi, Kotanga na pasi tokoni wapi, Koluya na pasi tokoni wapi, Nisaweza tokoni wapi, Pepe Kongole tokoni wapi. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'air quand ça devient remarquable. Tout ça, ça manque et on a pour le niveau. Oui, Bandeko Balandi, tu comme moi, plus de quoi, l'histoire, de Ebisa Kibino, de la Kakibino, tout ça, bon, le 18 dimanche, Kalamingi, tu es mon assommé, Koya, tu le bâtis, tu as la place commerciale, ce que tu as l'ongoué, tu as aéroport en Jing, mais tu as la place commerciale, à bon comprendre, Nini et Koleka, l'élo dimanche, et venez mes abeilles encore, après église. Dimanche, comme on met ça, nous, mais c'est à 6h, il y a 7h, il y a 8h, 12h. Moi, je suis mis au 15h30. Donc, cérémonie à Souka, autre clôture, le 18. Et ça va arriver, il y a moi, Namboka, Congo, Ndeko les airs tambour. Mais c'est ma préparation pour mon awa. Oui, Ndeko. Bonne santé. Santé à Malam. Tomoni bino abo plaqué bo ezani no juste. Botoyi tozana organisation photo ya Mbandeko na biso Eliezer ndenga kendaki na maladie botoyi ya na oya lelo alors biso tout ça organisation na biso peto kita sur le terrain en tant que no for du progrès collègue na biso. Donc bino baza bata force du progrès. Boni président Mokato. Le président Mokato za Malam. Bandeko to balanda biso siko est-ce que Eliezer Tamba ko ya lelo to ndengeni mais ko expliquer Bandeko. Oui, ils ont confirmé fois lelo soit azokoma avec 16h na vol il ngonde to kuta ngeno photo kitato ya mbaye do azo ya lelo. OK. Mbote ndeko nanga? Mbote. Mwana somi ekolo Congo combattant boni. Bien. Tango moni lelo ba biso na ndeko alobaki oyebi ndenge ba bitumba to sala obenga butu ndeko nanga yaka osakwei lelo to za awa toko zela bongo ndeko ba musu ba lakaki akufa azonga su Congo te akoya lelo sala ke ndenge. Esalanga na pasi esalinga yi pasi makasi meto babenga ke lobby samedi babi ke Eliezer ya lelo esalinga plaisir pourquoi na moni présence Eliezer na vie na ngai lisusu était to sola ina to kutena ye eza plaisir o balinga ke Eliezer akufa a perdre bon moina ye o aza na charge ya ba vie ya bat na Congo o na siliste aza ba problème ebele na ba commune ne belé mais Eliezer penza nzamba pambole pourquoi le to mon Eliezer to na mon Eliezer te na bimsa ma emiso pour ma emiso to bimsa ezali elengi pe pouvoir OK Eliezer abengaki mwana kolo lopango lelo c'est à se présenter que lelo za na Congo o balinga ke Eliezer akufa à se perdre vie na ye mais lelo za dans néant Eliezer jusqu'à la vie jusqu'en vie à 100% la vie que Tobi IDPS avec force du progrès étant ngai naza représentant du progrès na Ngaba na Lemba étant que président na Ngamo Kato azala au dirigé du progrès international du Congo mobimba yomo na bino na yana Eliezer pourquoi pour contribuer à du progrès ce qui le lobby so force du progrès to zali normal Eliezer a contribué à yebi ba vie ya moko na moko depuis 2010 Eliezer a contribué à la vie na biso na di progrès lelo ke to ke Eliezer a kufi Eliezer batie le poison non la vérité batie le poison mais oh tiela qui est yebango azali mort vivant après tu sais que c'est Eliezer lelo to dit que oh ba eda biso les seuls premiers journalistes oh ya aida force du progrès oh aida IDPS que na financement ya ko aider ba jeune que ba motiver force na bango ezali Eliezer nga eza pasi mais souffrance mettons na mona Eliezer eza vie na ngai. OK merci bandeko balandi de comme ngene ndeko lobby to bandeko be moko mbote ndeko na ngai. Ouais mbote ndeko. Oni santé. Ouais santé ezali malamu. Oui batoza ana préparatif to okende bongo aéroport awa to na place commerciale place to la kariba congolais nyosu oyo nyosu alingaka ndeko Eliezer ya solo to banda awa na place commerciale 7e mairie ndeli aéroport. Ouais. Sangoni no memeli bandeko ba kolanda biso en direct. Malamu mingi to za komona bato ndenge baza mobiliser
vraiment ba congolais ba kinois précisément baza mobilisé pour na kokende ko yamba lisusu ndeko na bango mwana mboka mwana kolo lopango oyo a confirmé réellement que azaki mwana kolo lopango ya solo na ba élection ya députation et l'accès qui a solo azaki mwana kolo lopango et puis mwana kolo lopango azaka toujours protégé par Dieu et puis na ba ancêtre na ye lelo après avoir koleksa tango ya pasi ya menace na santé mais nzamba sali grâce ndeko Eliezer oyo azali vraiment moninga oyo tobundi na yebi tumba makasi azozonga lisusu na mabele yango toza mobiliser toza na place commercial ya Lumete toza ko se mobiliser bientôt là tozo kita na aéroport Anjili skani to koyamba ye et peuple congolais ba kino bazo zelaye na maboko ya kufungama bazo zelaye kala mingi te bazo mona ye en tout cas toza wana mobiliser ngai yana mar elongo na bandeko mingi toza wapona koyamba ndeko na biso Eliezer azozonga lisusu na mboka lelo na 17h. OK mbote ndeko Didier. Bonne santé. Oui, ça va. Moi, Mouké, ça va. Oui, il y a un représentant légal. Il y a maman Abisso Tiffany Mokwa. Hein? Donc, la princesse de l'éternel. On est raté. Message de représentant de Congo. On est sports. Congolais, c'est pas qu'on a Abisso Sikoyo. Ah, on a la place commerciale. Nous avons dimanche le 18. Oh, le préparatif, il y a Miloulou, il y a moi la somme école au Congo. On a la bongo, Moutuka, j'ai fait mes services, et comme ça la bongo, Négo Baluka. On a Moutuka, il y a partenaire, il y a magasin comme moi, il y a j'ai fait mes services. Bon, on a bon Miloulou et Zalelo. Ndeko. Bonne maman. Oui, maman Tiffany Ali qui toque au Makassi. D'ailleurs, elle s'apprête déjà, à Koya, à l'aéroport Koyamba, papa Naye. Abengari papa Eliezer Tambwe. Ou Ali. Ndeko pona basusu mais pona ye na biso ali papa donc naza loko la reprédent na loko la étoile na ye na nous pona ko précéder ye maman Tiffany akoya sima. Ah OK message de représentation ba Congolais nyosu o bazo sur ba ndaku ba yebi teke monsieur ko avec boss na moi moké ba boss ne ke lelo za bongo arrivé ya mona somi ekolo Congo message ezaka moko to yebi que moto o alingara makamono s'intéressera na makamono na ba pasi na yo. Alors comment relever un défi par rapport à Bapassi, par rapport à Milelo au peuple Azalanango, c'est la seule personne que nous devons soutenir. Nous avons eu à soutenir beaucoup de députés pendant la compilation électorale. Tout ça là qui a un automoni, comment les jeunes te soutenir les députés. Mais jusque la question est combien de députés va soutenir Bisso? Nous avons un témoignage. Eliezer Tamonambe à l'hôpital. A eu un message par rapport à la situation dans la commune à Kinshasa. Eliezer a répondu, il a résolu à l'immédiat. Donc, la seule personne que nous devons soutenir est Zandeko Eliezer. Moi, je suis Lopango. C'est-à-dire que la salle qui déjà appelle, les gens qui ont Makasu, les mamans Ndunda, les mamans qui ont Ngouba na Zandu, les mamans qui ont savon, les mamans qui ont piné. Donc, tout ça déjà le 18, dimanche, tout ça est déjà là. Donc, vous pouvez toutefois nous rejoindre plus rapidement au YouTube culte. Église Sili qui m'a rejoindre Bisso parce que des gens de Eliezer qui étaient dans 3 heures du temps, tout le monde est Aza Oya Bisso. Azandeko na biso, aza papa na biso. Nous sommes tous là unis pour nous soutenir Ndeko Eliezer. Quand bien même bato bagoloba, baloba, mais bozo quand même courage. Ya koyeba que Eliezer azaka meilleur. Boya ensemble, tout soutenir ça nous fera quand même du bien. OK, Docteur Mbote. Mbote mwana mboka. Bonne santé. DJ Kikou avec Fachi Béton, santé ça bien. Mawato. Tango ko mona bongo. Mawate sengo. Esengo pour les gens mukula esengo te to yamba bongo mutu azaki 3 mois libanda mboka Congolais pas ngaza patron pas ndeko na koyamba za camarade tango yokaki ndeko na yo camarade ne babiki na camarade na kozonga suso ate vite mbangu wako mona position ezomo wana te tandenga les positions kwa mwana moke et ça qui ondengeni déjà Didier Kikou faut nous rappeler que mutokendo tika Eliezer na aéroport Zanga tango zo kende Mikila Poto kokendo koyamba lelo eza esengo mingi. Tu te rappelles tant wazaki na aéroport tous zaki ensemble na kende otika ye akende kinzo to zaki kolongolo meto e bakate eloko nini eza na kati nzoto moto eza ko bomba ba makambo ebele mais tant akomi kuna esika ba spécialiste bazali asali check up ba découvrir bokono yo cholo bawana eza ma mingi komona ke Congolais to komi mutema mabe ebele pona nini mutema mabe pour rien. Ce qui est là, et les Alazana Bomoïté, tout remplacer Nani, tout Rendega. Ça c'est Congolais. Alors, mon thème à ma béwana, tout ça, on peut nini. Makambo, so to ebaki en hote. To ebaki Makambo, Kalakeno, mon bout, Mando Sala, Makamboana. Mais tu comme un moment où toujours ça n'a ma bé pour rien. Parce que ceux qui les Alazana Mokilité, quand on monite, on peut remplacer. Un, de deux, et les c'est quelqu'un qui s'est forgé seul.
Zamutu, Tokolo Baba, il faut perso. C'est encouragé, je l'aime bien par rapport à courage naye. Abimisi et le quoi Sikanamboko. Il s'est forgé, il s'est formé. Ce que j'ai comme peut-être ma Kamboumabé pas abattu, je suis désolé. Et les airs combattants. Et les airs tant que les gens ne comprennent pas la philosophie. Tant que le loko meka kolanda le kolobanini, a le bien à bailleur. Et les kolobakemboko yo ezamboko abako konaye. Place yo zali meka kobongisa. Il faut que vous ayez une idée novatrice. Luka est là sika. L'année au côté de la polémique et la journaliste c'était, mais a démontré que Moussala Assali en tant que journaliste m'a mis un plus sur le cas Chamboko. Je voudrais bien qu'on comprenne, madame. Les journalistes sont professionnels, finalité la mawezani. Tout le monde est na ba poto kuna ba vandi, il ne faut rien. Batigari kaka motema mabe des ma congolais. Et les airs sur place a eu un risque énorme. A eu des difficultés belé. La seule personne qui a le belé ma Kambouya Sangamabila. Ce que tu dis bourgmestre là, Sangamabila les a perdu cette place là. Tu dis Minembo ça. Tu dis que na lingana kende na beni ceux qui akoye banaete. Au moins ne dit tout ceux qui na wapi akoye banaete. Vous comprenez? Mais c'est le seul journaliste qui a été si gagnant sur l'information. Parce que information, information qu'il faut qu'on ait la source. Autrement, information, tu ramènes à ton peuple, n'est-ce pas? Alors, c'est le seul journaliste pour moi. Hein? Pour moi, ceux qui n'ont pas pris, je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, a Kokarisa Makambouana, que chaque année, il faut pas ça pris un journaliste, ou basali ba investigation, ou bien basali ba innovation na kacha bomsala na bango. Ça c'est très important. Merci de Toto Mbotendeko. Mbote Ndeko, journaliste Kyoko, DJ. Bonne santé. Santé nanga isa bien, santé nanga isa bien, sauf que journaliste. On a eu ce en direct. Nous sommes en direct, il y a 7e mairie, place commerciale. Pas une minute que préparer. Nous sommes dans l'aéroport. C'est la première partie. Aéroport, nous allons pour l'Axabino. Nous avons dit que nous avons les airs. Nous avons les sous-soutés. Nous avons les airs à Kelibela. Nous avons les airs à les poisons. Nous avons les airs à Bengakayete. Aza Lumumba. Nous avons les airs à Lumumba. Aza modèle. Il y a l'IT. Au Lumumba militaki. Les lobes gênent tout. Et IDPC, FCC, cash et tout. C'est que Toza ba imitateur en Eliezer. Mon côté à Koko Wangana Yango. Mon côté. Tala batu bazali ko wute bipai na bipai ko landa ko yoke ndekoleza azali ko zongo. Batu ebele balobaki awa. Etamula ki na ba réseaux sociaux, na ba télévision, allié poison, azo kufa ko yate. Mais biso zaki de toujours na eliki. Ngana mutu Louise naza mutu akasa central. Lelo yo Toza simande ko Eliezer nazo na compara kalisusu. Neti maître Guillaume Manjolo wazana FCC mutu a makasi ya Louise o lelo bato ba ndena comprendre nani bato yo ba militaire na lit par rapport à nanya makambo ezali koleka ya par rapport ya ba intérêt songolo sima bato pona kolo ndekoleza abandi lote amibenga kete mwana kolo lopango c'est-à-dire que number 1 ya mabel oyo ya RDC plus de 2 millions quelque chose à kilomètres mais il y a lobby à moi c'est-à-dire que aza descendant à Lumumba. Ok, merci. Bandeko Batali Yatokomwa, Peter Ozabino, en direct de 7e mairie, place commerciale. Tu l'as quand mon colombo lelo. N'a pas l'un des bateaux. Oh, bah, le bac mon colombo lobby. Bandeko Jesse beaucoup de temps. Ah, on a 7e mairie. Ngai Nazabongo mo panti sangona bino. Didier Kikou, Nazala rappelle longo accompagné de Konanga Mousse Penge Fofana. Mais ah, on a bandinga moko mais Lulu Zali Mounene. Tu bandi RE. Tu reçois ça l'hôpital sous 4 heures. Bolanda et PR mo bon comprendre et aux magasin comme moi mwana mukolo pango yene patron eloko oyo Mbote Ndeko Didier Kikou. Bonne santé. Très bien. Quand nous mona na tension ya koyamba mwana kolo lopango honorable Eliezer Tambwimpo Charmant. Nous sommes en direct à Bolakaki bato ya awa. Il y en a expliqué de ça en direct to kende bon aéroport. Dans émission ça masikoyo. Dans 15 ou 20 minutes au Longo awa direction aéroport. Que nous avons la somme école Congo. Message nous avons passé bande ko nyos ba Congolais ba sikoyo. Monsieur baza na bandako, monsieur ba aussi ba église pour les dimanche té. Nengez la rendez-vous ba Congolais nyosu. Ako la moitié, ako tsama mai na mloka yebité. Message nous repassa biso sikoyo ba landa biso. Message nazo pesa sikoyo est que bomoni déjà mobilisation to sali o ezali awa. Batubaye dans quelques minutes
tozozela bandeko mosusu baza na nzela bazoya bato mosusu déjà basi bakendaki po lobi na message na nga nalobaki ke bana tiango kimba nseke bato tu bazala kota likolo bango batikalaka kuna baya boete te baya boete yo yebi bambouteillage non avec saut de mouton avec basaut de mouton oyo embrayement bato ase sikoyo nde bazoya biso oyo tozala na centre nde tokutani awa tozozela bango dans quelques minutes tozolongwa tokoyamba mwana kolo lopango ya JFM service Kinshasa ndeko na biso Kimberly wapi vela nga kasi ya mo kabila benga dadi molato boni papa malamu papa boni santé santé au monde na misu santé za malamu na mona be fiji ya besenga de mukongo nzoko mais oui boyebi besenga ndi yango nde pesa mikolo yango message ni ko pesa na biso nyosu o aza bon représentant légal ya JFM service bon mona bon ateli biso deux voitures na jeep donc ils ont bon là ils adorent ya JFM service to kolongwa awa 7e ti aéroport to zongo su moi nyangwe place wap mona somi ekolo Congo na sala pour des presse na yi sango nini o kopesa bande ko siko ba kozela biso de part et d'autre mais souvent la ba ponguti siko bon sango ezali bo JFM service amilengeli pona ko yamba ndeko Eliezer o pa boyebi ka kendeki na ndenga kendeki maladi boyebi maladi oyo ezali soki ya nzambe soki ya bato boyebi mais c'est passé mais atana kozonga mais ça nous pesa bande ko tuba na biso siko représentant à JFM service magana ko mona ba photo ya besenga de mukongo nzoko bon message ezali na JFM service ndengo chelaki ndengo kutela donc confiance yo sa yo moko yango pe ezali awo na sengi boti ka beko na bino ya bon mona ndenge msayi so sale. OK merci malembe mbote ndeko nanga ouais mbote ndeko mopanzi sango na monyo bien pour le club to komi wapi magana yebi source message ni ko pesa bande ko na biso tout ba combattant o ya force pour ba na biso siko ba na bandako ba yebi te ke lelo mililo makasi après église o ezala le 18. Bon oui c'est bien bon on a s'appelle juste kaka et le salinga bien et sengo lokola mwana mboka ya bapandi sango oyo andime commettre vie na ye en danger na nyo surtout andimaki kozala mopandi sango ya El Kingani donc El Kingani cela veut dire que toi qui na deux sortes ça va elle opposition na elle majoritaire mais ye a se donner qui peut corps en vigno surtout abai kenaza mopandi sango opposition parce que makambu na tango wana bande koleka ezaki ya bien te alukaka toujours appeler sa message que mboka et vivre bien te il faut ba changement et salama nde c'est pour cela que tu as élection toujours un nouveau président un fils du pays son excellence mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo to yebi tata na ye to yebi mama na il faut obi ke tango botanga koma mutu wana il faut lo ba ngona mboka oyo to vi on aventure belé président mususu aya awa yena mama ne ba différence à 5 ans mususu aya akuti koloba danzi mwaka mais ça mutu moko aye président to yebi tata na ye to yebi na descendance ne ba koko na ye donc so ke lelo on ba mboka mbo non ndeko na tanga kawa po ezaba ba polémique te il faut le ba rappeler solo on est moko boya ya tous la temps en vérité o eza na réclamation vous comprenez ndeko message nyoko pesa ba congolais nyosu oyo pe banzimaka ide lelo oyo ndeko Eliezer azalaki elongo na campagne ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président actuel ya mboka au Congo message nyoko pesa bandeko tout bazina banda kusiko bon message na pesa bandeko nyoso tout ya Congo oyo nyoso tout ayebi kewi Eliezer aza ko appartenir na propre musuni na ye ya Congo ya mabela Congo tokutanga lelo na ba 17h na aéroport pona koyamba un fils du pays ye wana aye mopanzi sango oyo asignaki andimaki nyonso tu ya vina ya Angers abike naza elle opposition donc akomaki pe na ba menace mais Dieu a fait grâce oyo bomoni mukili ata mutu na via mutu so bachelo point nzamba cheno pointe ezelo côté ça va merci bandeko balandi botu mona bon moni JFM service JFM service banda musai na kana Kinshasa wa banda te banda ko lobela ye ata tonga moko na to ka place bungate o vita mutu ke panzani o na seki mutu kana la kai ba 2 semaines mo na te ezala kate makambo wana to yebisa kabino boma na matadi échanger adresse et comment bon na Kinshasa o on a 13e mairie place industrielle espace Béni les visionnaires moi musika te wana otunika JFM service soko te mutu kana poto ko kende susu bon maté okonyoka ma 800 km à pied o kufa pamba awa kana limite yo koyana kutute boma bosa boma yo tsaka mutu kana yo somba billet d'avion aéroport Anjili 30 minutes kaka
13e mairie awa masolo na bikuté bonne bien kakabine bonne santé eza kitoko makasi message ni kopesa bandeko bakolanda biso sikoyo baza bongo na bandako na balibanda bakozela milulu lelo ekoleka ndenge nini no namoni milulu lelo ekoleka kitoko makasi parce que mutu to banda ozela nakanisi na mwangonga muke tiba 17h akoya na mabela bakoko nae. Alors nazo pesa message na bandeko nyonso bazolanda biso libanda ke mwana mboka oyo akendaki na soins médicaux libanda mboka nzoto eza kitoko makasi na minito toloba aza na kati ya pepo azozonga na mboka bakoko na ye. Je pense que tango akoya aza na message malamu oyo akopesa population congolaise et ozala esengo makasi biso nyonso tokende toyamba ye parce que aza mutu oyo alobelaka batu oyo tobengaka mwana kolo lupango oyo alobelaka babola yango wana nazobenga bandeko na biso nyonso baya bayoka oyo akoyebisa population congolaise na oyo etali mboka sur le plan politique, social et économique. C'est un peu ça. Mbote ndeko. Ah mbote. Bokosi makambo yango na moni milula leza danger. Message ko pesa na ba etu bandimi nyonso. Ba oyo bandimela kolo, oyo bandima pe nzambe ya kabundi walesa. Pasteur o asale bikela mo minene, asale makambo minene na mboka au Congo. Ezatana ya moto bo ezate. Ndenge pesa le temps ya mwana mboka et les airs tambo. Message ni ko pesa bandeko nyonso, ba yebaki événement lelo te. Ba yebaki te après église lelo le 18 soir ezabongo arrivé à mona somi ekolo et les airs tambo. Nzamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. Je crois bien que toyebi biso nyonso Nzambende mopesa pema, Nzambende leza mukola repo, mukolo toluka kelonya Nzambe, mais ezali circonstances moko tellement touchant comme on a Ndeko Eliezer, c'était un homme politique, un grand journaliste au biso to reconnaîtra parce que Bonzambe zakati na ye. Et tout est bien événement, problème comme là qui est, ce n'est que par la grâce de Dieu, le tout monde de Eliezer aza vivant. Donc je crois tu as imité Mamabé, bato baluka ki kufa na ye nzamba confondre bango. Voilà pourquoi tozoko kumisa nzambe kaka pe toyebi ete ndenge Ndeko Eliezer azozonga susu na mboka na ye eza un sujet pour nous de glorifier l'Éternel, d'adorer notre Dieu parce que il lui a gardé akendaki na état moko critique mazongisko en bonne santé parce que la grâce de Dieu était sur lui. Voilà pourquoi nazo pambola bana nzambe nyonso parce que nous devons toujours soutenir ceux qui font de bonnes choses. C'est un homme de la vérité. Il n'a jamais trahi le Congo, il a toujours parlé de la vérité et comme nous savons la vérité, ça vient de l'Éternel Yoshua. Tika nzambe apambola biso. Merci pasteur. Avant, nous sommes en direct à la 7e place commerciale. 3e prise de Zoya. 4e prise arrivée à mon somi école au Congo. Ndeko Eliezer Tambwe Pochi. Moto Oyo aloba ki na ba Congolais. Ba travailler en commerce. Mige Mata. Mokonzambo Kayoki. Makambu ya sous-traitant ceci là. Mokonzambo Kayoki. Asala arrêté. Malgré ba Congolais. Na ba député ba tikalaki. Ah, watango ya kene soins médicaux na poto. Ba boy ko respecter yango. Boy ba yango lundi. Mwana mboka mwana somi ekola ko keleko mona bongo. Place batikaki B52 Tshisekedi wa Mulumba na mausolée. Tanga zozonga mardi na Tongo, les activités commencent. O ba botola ndaku. O ba mama commerce. Biso bafuta kasu biso te. O biso to ba travailler ba indien ba ndo pakistanais. Koto simiki ba kiparate. O buku mesa monga fula. Ba privé ba buku mesa nyoso ba tsa était vide. Ba komi comme le côté ba kosi biso. Jatilingo blatiki vide. Ndeko Eliezer mardi 6h toko tambola Kinshasa mobimba boko comprendre qui est Eliezer na mboka o Kinshasa mardi bon moi le dimanche na akoya moi pe apé muke lundi mausolée akoye mona bongo mwana somi ekolo Congo et tant que de la place oyo abanda ko déplorer mikolo baso mama Mars na lingo fanda kimia papa ko kundama to banda sko lit mais boko comprendre boko sentir tika de kimia nzambe